katika bobini mademoiselle fidèle. Tanga bobina diplôme no fidélité yanga. Bobi diga koma bolingo kasi diplôme bazui. Cheval nanga. Provema. Tanga na mokongo. Demanda likambo ya motema ebolingo eboya koyoka lisolo ya mbandana matoye okokoma liboma atala miso bato koki osala n'importe quoi bolingo eza nde mystère emonanaka te eyebanaka se na bizaleli bolingo eza na 2 saisons elanga pena así te amo cuidaré tanto de este amor hasta el fin nakobatela mato ilanga nakoyoka te batoli yabona nanga porque a muitas pessoas ruins te escolhi como conselheiro do meu coração. Assim nos casarmos, cuidarei tanto deste amor para sempre. Oh meu amor, oh meu amor, ngala lingio, na bolingo nzambe, ngala punyo. Oza batuloko na ngai eza na matisinge yo lima ye mamo bimba po elobi namoni bato ya makasi babimisi yango basali clip oke nayembika batie mopao reboisa mpo ani batie sindi te mpo ani batie jack love te batie bango te parce que pourquoi parce que batravayaka na nsima ya batravayaka na epai ya bayembaka ndenge moto atindi nga na sala nga sikoyo moto atindaka nga te yemba boye moto ayaka te alobi na nga zwa champ oyo osala boye zwa vocal osala boye so nandima kaka po azaka asindi kaka po alekinga kaka po ayebana kaka. Merci à tous les chers abonnés qui nous suivent partout dans le monde. C'est votre chaîne GNZ News TV Première. Toujours pour l'actualité, le la tomesana pour le radio que awande na kati na GNZ News TV balobotende ezali partage na biso ya mikolo nyonso. alobaki na kolala te sama memela bino oyo ezali moko ya baecole moko ya baartrice oyo azosala mpe fierté na mboka na biso Rwanda précisement bema awa na katikati na Kazenga ezali na journée ya lelo na kesusu kokundola moko ya baexterne na bino ya bazali artrice na bino boyeba kodécouvrir ye kaka na émission oyo tozali découverte. Mais avant wana natikeli bino nanu sport ya chaîne na biso mpona koyeba kolokalize biso na kati na Rwanda. O Kazenga, a JNZ está de volta. Temos várias novidades para os seus serviços que você não pode perder. Temos para si impressão de lona, impressão A3, A4 e cartolinas. Personalizamos também t-shirts, lacostas, chávenas, chapéus, coletes e muito mais. Garantimos serviços de qualidade a bom preço à sua disposição. Dentro da JNZ temos ainda mais um estúdio com equipamento completo para casamentos, aniversários, concertos, videoclipe e diversas cerimônias. Estamos localizados no município de Kazenga, Mabor, junto a 1 de junho. Para mais informações visite-nos 952 00 1344 ou ainda para 924 82 0103. JNZ, os serviços de qualidade para a sua disposição. Tozongi na katikati na masolo na biso ne na mesanaki koyebisa bino ke na memeli bino artrice na bino moko ya makasi wasalaka fierté na musala na ye. Alors si c'est comme ça ngana bino ba chers abonnés na boy kotanga kombone na kati lesika kasi ngana bino to ba ko découvrir ye na moment oyo. Boa tarde star. Boa tarde. Ba chers abonnés bazolanda biso partout dans le monde. Mingi bayebi yo kasi mingi bazana difficulté ko yeba yo. So ko yebisa biso kombo na yo kusala biso. Oui, kombo na Stéphane Africana Matondo. OK. Ba chers abonnés baniba yeba musala lo mes amis. Musala nga eza musique précédente naza chanteuse, naza interprète, naza compositeur, donc na musicien.
ozali musicien mais quand même moi ko betela biso eza parcours ya vie na yo po lelo ba musicien bakoma ebele mais place pe bauta eyeba te mais nga na yo nayebi ke ba chers abonnés toyeba kotanga mwa moke ozali parcours ya vie na yo obetela biso mwa histoire ya vie na yo artistique. Bon, Stéphane a bandi pour évoluer na Kinshasa. Na âge déjà il y a 5 ans, na bandi déjà pour yemba, na eu encadrement, na eu formation. Si et puis tant na eu diplôme nanga na se décidé na perfectionner musala nanga, na se retrouver na université na INA, Institut national des arts. J'espère que votre vidéo va bien haut. Na évoluer tout na place et ça linga na koma on naza lelo. On a nango vraiment banay ko encadrer pour na oyeba ma musique. À l'époque parce que biso musique eza don na famille to na don mibale na bango à chaque fois. Toza na don ya ballet, toza na don ya musique. Musique donc eza presque nyonso abotama na famille na biso même on sala lelo mususu azala na musique. Donc déjà na kaki mukie mama leki nanga bande koyemba et puis le quoi bande kozanga nanga trop et le quoi na pe et affecta kinga tant on va comprendre que non naza pe na eloko wana na kati nanga amati ko encadrer nga j'espère encadrer kinga iti na ba âge mo ba âge ba 13 14 ans 15 ans wana za ile na ba âge ba wana déjà na banda qui déjà na âge à 5 ans parce que na âge à 5 ans déjà ceux qui a l'accident nzembo ameminga na ba séminaire en plein air. Toyebi na Kinshasa système en séminaire en plein air batia ba podium na ba direction minene au monde à bout à sengelo espace au mati déjà na âge à 5 ans na petit na okola na komo za maïle na komo comprendre que non nous ça na sala réza bien donc maman qui na encadrer na tant ya qui na l'action encadrement na qui na se retrouver na chorale na quatre église na comme ko évoluer na chorale ti na eu diplôme na daki toujours na chorale et puis na bande pe ko s'adhérer na groupe d'adoration na orchestre tellement na mona que mosala ngo eza bien na préféré que na comme ça professionnel ya mosala que na tetange la ngamba voilà parce que oza musicien profond musicien circulaire. Bon na mona nzambe na tanga musique na sala musique na ngai na invité soki eza ya mokili pe eza ya nzambe mais o nga na invité na sala musique. Parce que musique toyeba pe ba mususu za musique ya nzambe ya mususu ya musique de musique ya nzambe oyemela nzambe ya koyemela musique ya nzambe ezala te pourquoi bon musique ya nzambe eza te pourquoi parce que tozwa yango ya ofele te bible elobi bapesi oyo ofele yo mpe pesi ofele soki ezali musique ya nzambe ebanda ya koexiste j'espère que elingi ezalaki moto asali album na ye ake na coin moko abandi kokabola badisque parce que eza musique ya nzambe bato nde bayembaka nzambe bato nde bakumisaka nzambe na banzembo na bango mais miziki wana basalaka eza ya nzambe te nzambe te motu ayebisa bango ke bosalaka boye bainspiration biso nyonso tozwaka bainspiration parce que nga mpe nazwaka bainspiration soki oyebisa biso po tocomprendre na style nini yango oyo ovandelaka nga nasalaka mingi na préféra mingi na afro jazz mais yango mpe banda oyekola banda bomwana yango nayekoli banda bomwana te yango nde nakende kokuta na université beaucoup plus musique classique yango esalenga na sepela na afro jazz mais yango te na exerçaka mingi nasalaka rumba mais osalaka rumba siko par la première fois ntango ozwi décision ke ovandisa kaka art na yo ya musique ntango ozwaki décision ke navandisaka art na nga musique est ce que okutami mpe na mwa bakelke difficulté oyo okai mpe kozongisa nsima orekile na nsima badifficulté ezalaki ebele parce que biso tozalaki sous imposition sur imposition c'est-à-dire que olingi osala eloko moko mais mama obetanga yo osepela osala eloko moko boye mais na ndako baobetanga na ndako na olia te yo oyebika likambo ya kolia nyonso so oyebika eloko so nasali baopianga damance te donc faut tika ouais donc musique ngai kolobaki non biso tobana tokoli na kati ya makambo ya nzambe na baepoke nde tondosa mpe makambo ya nzambe osepela mpe kosala ngo mais nga déjà nazala hypocrite te ntina aza koévolue na église ntina oyemba na makoral vision nange ezalaki ya kosala carrière oyo naosala lelo vision nange ezalaki wana donc nakutana na baobstacle ebele nakutana na baobstacle ya mosusu ezaki omona so nabi
so na bina s'imposer pe na mibimisaki nga bato baocritique nga babiloko wana. Oui, mettons na yo raisonner na fandi bien na raisonner que non vie na yo faut vivre pour na yo faut vivre pour na bato te. C'est par là que non na sali que même obstacle ezala nango maintenant mon nango te na kende droit au but. Donc c'est ça. Mais le bandima na bango normalement sans problème. Bon, on a senga mutunzela te. Jusque là on a senga mutunzela te, non senga pe mutunzela te parce que oh non ça la les vie na nga na za responsable ya vie na nga. Donc on a ça là, ce que dans malamu non ça là ngo parce que dans malamu pour na nga. So yo moni que za mabe pour na yo. Donc yo ko sala ndeti. Nga non ça là parce que nga na lingi na sala. Au banda tu le sali déjà combien d'années? Nga na bandi carrière na nga déjà na banda qui on depuis na depuis na s'imposer na makambo c'est depuis 2013 pardon, c'est depuis 2013 ndé na s'imposer na makambo mais ça air moko sali ça fait de cela bon par rapport à la réalité vie hein na on a jeté. Et c'est que ça musala na OK genre le roi boulot na yo. Oui. Est-ce que la réalité avec aussi comme non et dans la réalité mususu à tambola à tout na na vie et c'est ma peut-être temps mususu et puis c'est même pas temps o yande na yemu et puis c'est même pas temps o quand même ça la même single même cover et que ça comprendre na li ko kota na profondeur de réalité à vie et puis c'est même pas temps au komata peut-être temps o lo mata ati palanga faut gérer là faut au concernant de là faut mais maintenant là depuis na s'envoler ça fait déjà 2 ans on a nazo s'envoler nazo se produire na sali déjà ma cover je suis là parce que eloko nini yango emaka yo makasi na musala ya musique bon na musala na ya musique eloko emarkanga makasi eza d'abord façon oyo bato bayambaka et la façon bateau et la façon au bateau bayamba ba œuvre on a la salle et marquant makasi et puis ils a confiance il faut dans le bango ils a confiance oyo mobile nanga pesanga nazala très à l'aise na musique on a salle là nazala l'empêchement monter c'est ce qui me manque pour il y a un marquant parce que ceux qui nazala liberté que dans salle mambo na salle et pendant que dans la liberté c'est pour ba place na kendara nazalaka bien accueilli, nazalaka bien conservé, nazalaka bien consommé. Yango pene makanga yango pesa na force ya percer. Mais na kangelo mo lobi eloko o esala ko force za musala na yo o ba pesa. Alors ngana ba chers abonnés, ni pe toi esi mwana musala na yo. To yo kaka te kasi to vivre. To sala biso moi a capel mo esala biso. Likambo ya motema ebolingo eboya koyoka lisolo ya mbanda na matoye okokoma liboma atala miso bato koki osala n'importe quoi bolingo eza nde mystère emonanaka te eyebanaka se na bizaleli bolingo eza na 2 saisons elanga mpe na mvula epesaka malili parfois moto zala na maîtrise c'est ça. OK, merci nabi ke ba chers abonnés place bazali ba comprendre oyo zali mais maintenant bana oyemba na yoki ba mai moko bimisi wana neti ya Cindy Leker te toi timbre moko mais bon Cindy Leker n'interprétera mais Cindy Leker a interprétera pour film appelle interprétation Cindy Leker donc interprétera pe interprétera oui l'interprétera penza mais façon bimisi ni voix na yo ni vous poser les voix na comprendre que c'est mutaka ngini sa mwene ka Cindy Leker ni travailler mingi te onga o linette na ya Versace o veste na ya Zara oh mais Cindy Cindy bon asa icône mais monde to budé tu bon non budé ni et façon de lever les azane icône mais
mais ngai na travaillera eti et na zoyemba eti Wimba banzembo. nazaka pe obligé te oyeba banzembo na yo parce que Cindy n'a pas de chance, Cindy aza voix, Cindy interprétaka yo po kokoma nzembo opesi Cindy akointerprete, Cindy akomposaka te tokose compare te nga nakomposaka napesaka mpe batusha na ngai yayebelaka okose compare te na ye namona ndeti façon ozokendela yango ndeti ozo ndeti kolinga koboya ye na bafaçon moko boye te moto mosusu akoyeleko kaka na expérience mais kaka aleki ndeti ye nde aleka yo te nalobi naoloba Cindy te Cindy tolobela te Cindy aleki nga te aleki nga te parce que peut-être omona babilo mosusu yaza mais aleki ata na base na business na ndenge koyebana par rapport ya bapa te aleki nga na koyebana aleki nga na oyebana mais peut-être soki ngai nazwi expérience wana peut-être mosusu na koyebana mpe plus ça dépend tokoloba lon teke Cindy aleki yo pesanga chance pesanga wana inane otala pena soki tolobake non Cindy aleki yo to yo oleki Cindy aza interprète nga na komposaka nazwaka chant na pesi motu Cindy akomposaka te Cindy aza interprète ainterprétaka kofi obia ndeni so c'est-à-dire olandaka ye oapresiaka ye nalanda motu nyonso mais nandete bacompare nga na koapresie napresiaka motu nyonso oasala mosala ne bien Cindy interprétaka banzembo ya kofi très bien ouais eza neti yo ti osalaka oza na empresa na yo olinga bacompare oyo na travailleur oyo asalaka na empresa ya motu ndeti na ngai na otala mpe paraport ya misala tosalaka ndesi bayebisinga empresa mona atali paraport mpe ya bakalite na te aleki nini ngai te singaka na orchestre te nga naza na orchestre nga na komposaka Cindy po ayemba fo kofi apesa yemba boye iyemba nzembo Cindy akobakisaka mayele kaka ndenge na bakisa bamayele na bacover na ngai nasalaka nde na interprétaka na kokobakisa mwa mayele ndenge ye po asalaka nga sikoyo nakoma chant epuis nga nakoma chant teke nafandi boye namoni oliango bano na suka ye na biki na bato koma namonaki ingénieur Michael Mayola na ingénieur Dega Ngoma bazoli yango ba na nsima yango ba teta poso na nsima ya poso nga pongo te sadi wana Cindy nga so na lani to so na vani nazala inspiré nga naza wana Cindy te wana pe Cindy te nga na opeso différence exemple yo leki ye te tokomi na wana te nga mpe naza na awa tokomi na wana te ke nga na leki to nga nayebi soki apesanga temps epuis pesanga chance ouais sala biso mwa susu mwa acapelle moko oyo ya yo toyoka sikoyo na bamai ya yo moko mpo lobi topesi o temps alors ngai na bachers abonné topesi o temps nga nayembaka mingi portugais nayebi émission etalama monde entier en tout cas bokoexcuse nga soki na nsima yo kointerprete na se wana oyo ya yo moko oyo ya bato te na voi na yo moko mpe tosalela bachers abonné alors balanda biso. Assim nos casamos, eu te escolhi neste amor para sempre. Oh, assim eu te amo, cuidarei tanto deste amor até ao fim. Na kubatira mato ilanga, na koyokate batoli, yabang nananga. It's you. Porque há muitas pessoas ruins, te escolhi como conselheiro do meu coração. Assim nós casarmos, cuidarei tanto deste amor para sempre. Oh meu amor, oh meu amor, ngala lingio na bolingo nzambe ngala ponyo siwana te oza babiloko na ngai eza na matisinge yo lima ye mamo mobimba po elobi namoni bato ya makasi babimisi yango basali clip oke nayembi kaka bodeja eza mayele boyebisa biso bato mingi mpe balobaka eza mituna moto atindinga na tunela yango ezali devino makika pilote abitunela ngai africana mpona nini bato babengaki orgueilleux bon omoni motu oyo aza na bakalite
Tant on va qualité, moi ça dit tout. Nous mayele, nous avons un talent, nous avons un don. Mais nous avons 4 choses en haut. Il faut s'attendre que nous supporter. Nous devons orgueilleux, avantage, orgueilleux, pourquoi? Parce que nous supporter de la qualité on a dit. Si on a bon, on a incomodar non monter. On tient nous mal à l'aise parce que la qualité, et ça mon tout ça pour supporter la qualité mon la qualité na yo. Les filles peuvent supporter la qualité à Cindy. Oh, tu sais dans la chasse moi ça. Mais tout le monde qui va mal na été la ndoti awa. Ba mal na été ça timbre mon nzambe so salimu. Non, yo kate ba vi na yo ke. O lo baloko la o lo baloko la junior maton na France. Ah. Tonton excusez, beaucoup quand la kingande. Pour moi pourquoi pas nazo lobela Cindy. Ouais. On a tali voix. Natali timbre ozobimisa natali na look te eza siboni amoni ba moko Cindy leke non nzambe nde mutu asala abatu ngana loba pendenge moko na mama nanga c'est-à-dire quoi so mama nanga pa yembi oyoke so loba lolenge moko na mama na yo so balobi oza na ba mai ya mama na yo palongi mara mais ngana za yete na ndima te batembre kokanaka batembre kokanaka me bato bakokanaka te tokoloba ndenge mo menga naza yo te ozanga te so nazongi na question na yo donc so oza na bakalite oyo natangelaki yo wana ozalaka orgueil place nyonso oleka oza orgueilleuse parce que ozo incomodare neti osalaka te yo te moto koincomodare biloko wana yo oza nango moto ebanda koincomodare neti boyebisi na nasala vocal nasali vocal te ntango mosusu mpe oza rdc pa koyoka bike fi yango boye nini nango aoyemba boye eloko wana nde motu ka moso incomodare balobaka mpe mai eninganaka na pamba te soko bambango libanga te oza mpe mopepe mpona nika akombo benvindu makika pilote ayebisi ngai ondimaka mpe bamininga na pasi eza solo po moto andima yo fo marke ete boka mosusu amarke nga te na ondimi nde na niveau ya monde musicien nini yango oyo otalaka bino oyo markanga Céline Dion amarkanga makasi nasambelaka mpe nzambe abimisela biso ikone mosusuoloba ata Cindy Leker te Cindy Leker asala mosala na Afrique bato baza ebele mpo neke kaka bangamba bakuta likolo so nakenga bakuta likolo yo tuninga so nani amarkanga nda na mosala oti to biso nyonso tosala mosala mona mindele na miso bagitara na yango biso nyonso toyembelaka ti so oyebisanga na tu nyonso ko na Afrique nani vraimen oyo amarkaka o makasi na Afrique wana le fo na raison wana ntango na oya prochaine émission boss to na ya prochaine question ya boss boss moto atunaki te oza question ya benvindu makika pilo benvindu makika pilo ne bien oya na réponse tiango mpe na bik rouge na répondre ntango na oya émission mosusu na répondre bon tosote na page wana est ce que na famille na yo oza mpe na bato basoutenaka yo na musique osala bon la famille nanga na soutien te la famille nanga na soki eza en 100% na famille nanga na soutien peut-être il y a 15 personnes soit 10 personnes 10% nanga na soutien ya ba 10% nde naloba ino na s'imposer nde oui je m'impose na s'imposer nanga na soutien te nanga na soutien te nakoza na soutien ya 10% bato bakomprena mobali nanga aza fani na ngai ya liboso mpenza afani nanga mobali nanga ya kopete non olobela famille mobali nanga oza mobali mpo yo deja obala oza mobali apres oza so na famille kota wana siko fala oloba nanga ndenge oza na bato ozala na bango na ya nsuki na yo poso obinanga famille nanga seke fo nazonga natala na nakokomprendre ke makambo obevini makika pilote apesana eza ya solo ondima bato na pasi te nandima bato na pasi te nga mobali nanga nanu so omoni na femme marie afandi aye boye ana kati ya makambo oyo yebaka ke nyonso ya bien
po yo za mobali ti soki otie ba ordre moko na ndako moke na ndako nanga moto abima te mwasi abima te mais mwasi nyonso baomona mone na batv baomona mone abeta baconcert, c'est-à-dire quoi otolere mobali nanga fani nanga liboso epuis aza moto asoutenanga nga koleka bato tu epuis nayebi te so na vi nanga na ozwa fani aoleka ye ndimike ndimika po aza mobali na yo non même pas. Alors oza motuna ya bosi Canard Nginamao esika oyo tozali bosi ya esika oyo oyo eza motuna na ye eza ma spécial mpona ye okala yanga lelo obai nde photo sola oyo eza émission découverte. Alors na découverte bato fo bayeba kodécouvrir yebisa biso banda obanda kosala carrière na yo atake musicien activité nini yango ya makasi oyo beta oyo ekanga oyo ebisala peke bato badécouvrir yo na baqualité oyo oza nango depuis na bandi carrière nanga activité ya makasi oyo nga déjà oyo esalike bato badécouvrir ngai eza soirée moko nakaki nango na junior bamikolo yo toleka j'espère baextrait eza na compte nanga na youtube bato bakobetaka Stéphane Africa na baokuta déjà baextrait na tia déjà ouais eza activité oyo mpenza esalaki ke na comprendre nani oyo naza na comprendre mpe nini oyo naopesa epuis bato oyo bacomprendre ye so naza nani eza activité moko epesa ina impact ya makasi epuis na nsima na nsima ya activité wana nazwaki bapele ebele nazwaki baproposition ebele en tout cas esala yanga bien mais par rapport nde toyokaki après activité wana banano ya groupe bareklamaki fort po bamonaki mpe basali mosala ebele mais côté ya finance okangela bango te wana biso te wana bango moni bango mpena wana bango mpena mbazaka ke asisi obeta baministère bakomolanda ye abeti mpena baministère bakomolanda nakotuna loba mongo mosusu ya neti bokanga bango ata bachemise olongoli ye mpena mapapa kete azonga mpena makolo biso toza omoni biso toza lokola kompa toza lokola impresa nga na banda nanga mission matanga na podium te so na azwa enveloppe te eza instruction avant biso tobeta musique musicien nyonso azalaka déjà na enveloppe na ye so oza d'accord te ka air wana tochange oyo totie moto mosusu oyo aza d'accord tosalaka te ke tobeti après nga na mati na ka à l'émission oyo okitianga vite leader eya ndeni nga biloko wana yango te biso mpena tosala mosala d'une manière professionnelle donc toza mpenza différent na bango biso bongo te biso eza teke tikala na 5000 avant na mata podium fo tianga 5000 tikala na 1000 biso bongo te biso topesana na makambo na se avant tomata et puis 24 heures avant nemela biso bainformation akosi biso teyeba yoka itaka linga esiko ayeba vérité vérité siko yango na yebisi wana biso te wana biso te tomona bamusicien ebele tomona bamusicien neti bafonde mbonda rapport mpe ya gaz bazoyebana mais ata na podium bazowelela ngo na bana milieu biso ko topesana makambo fort nga nga so nakisi bamisien nango batikala na podium bamisien batikali lider akiti mais otelema okebamba bango mbongo même oboyi oui bayebi yango so siko même nakobenga bango na tiemeli bona esi bango mpe lobi toa na production omona nde baoganga biso topesaka makambo biso pena topesaka makambo nga travaillaka na n'importe qui te na travailler na ba professionnel pour ne pas citer ba kombo ya ba grand mosusu basala musique na ba awa na respect yo pondima ba grand mosusu awa mais papa ne na yebeleli yo ndima ba na passe mana ndimaka bato basintegra kama ba grand c'est-à-dire quoi bangolais o basala musique na bango o babimaka bakendaka libanda o baza na banzembo na bango awa bamisi mpe baza na banzembo fonde mbona ye paza na banzembo oyebi ete bokulaka aza deya na France ye paza na banzembo toyokanga te toyoka te biso toyebi kaka ke kingandi ayeba interprétaka bozi kingandi interprétaka nani oyo papa wemba oyo kuna so omoni ekutu
eko to fali wa o feret ebi to kamusinga na yebi te banjima on kamusinga leader na bino tu wazo mema bino na mapepo boyo ngaza na leader te na niveau ya Luanda oyo ke aza reconnu na musique na biso ezanga répéte nani fonde mbunda te ngaza na leader kasala style ozoka be fonde mbunda mbonda répéte mbonda so na opi mbonda donc neti ba mabele ici bongo na sala musique ya mbonda te papa umi masu na kokoko ndeni nga sala kokoko te nga kilelo bongo bango baza na kikala yembela wa nti mabisemo ya ngola yembela nti mabisemo ya mangala ya awa na tosola na se tosola ma vrai ondima bati na passeport bana ebisa ko mapona ndimo fo marquer nga siko neti na niveau ya Luanda Luanda na place ozali musicien nini yango oyo amarkaka yo makasi oloba mate oyo na bunata un jour tokutana na ye na même plat grande abraço podium pardon grande abraço amor sogro o embaixador dos Bacongo Yannick Afomeni, meu professor que eu amo que eu respeito mesmo de todo o meu coração kaka ye wana papa depois na bandi comprendre que Yannick popo bobeta na ye pe eza na baimage osala na yebi actualité mata déjà monsieur Rosa ya mwana ozoboya neti ba fondé na conseil na vie il faut olingara na koloba nde so na bineti olingara olulaka mutu tant soko olula ye lisumu tokoloba na vie faut olingaka otalaka mutu oyo aza plus élevé po ebenda yo soki yo ozwa envie mutu oyo boza na ye na même stade neti yo na kati onani moto aza plus élevé sindi oboyi natali ata na Luanda fonde mbonda biso toza na Luanda omoni sindi na boye te olobi sindi aza na orchestre te sindi so otali même na rumba forever ebimiti so otali batie mopao reboisa po ani batie sindi te po ani batie Jack Love te monsieur baza na bona ti batie bango te parce que pourquoi parce que batravaillaka na nsima ya mu batravaillaka na epa ya mu bayembaka ndenge moto atindi nga na sala nga sikoyo moto atindaka nga te yemba boye moto ayaka te alobi na nga zwa chant oyo osala boye zwa vocal osala boye so nandima kaka po azaka asindi kaka po aleki nga kaka po ayebana kaka totali mpe yo moko olobi ti moto aza plus élevé akobenda ye neti boye ozolobela sindi naolobela baicone bato baza en tête neti mpo na yo sikoyo na génération na yo nani yango oyo anviyaka oyo nga na anviyaka motu te aza te okoma place ya koma baplace kutu bango bakomi eza kutu baplace nga kutu naomona kutu nao bakomi te nga kufona donc ndeka na yebiso nga fona vise motu oyo aza très élevé pour que nga pena zala très élevé bon baza na très élevé te neti basindi baza très élevé mais baza élevé sindi soko ozomusanga mingi na mamba sindi omona batinda basoda bayokanga na Luanda po na kokoma na koshite na bapoint mosusu to mosusu eza bien te neti bapoint sindi neti bapoint nini yango soko ozoloba solo bayokanga mpona nini nga na kotinda oloba ati alolobi yango bien te lobango bien pena batya a na suka tya c'est-à-dire oyebi sindi na profondeur te nayebi sindi te biso olobi ke oya koloba boye basoda baya mais sindi ezaka sindi asala epa motu nga asala epa motu te différence toa nango yango wana sindi interprétaka nga na interprétaka na composaka toza na différence non wana sikoyo eza vie privée na bango wana vie privée na bango neti nga mpe nde naza mpe bona olinga te vie privée na nga motu no boabeta ngo wana siko vie privée na ye mais na parce que ozolinga mingi tolobela si siko nga problème nanga eza problème na ngai na bachers abonné eza ke yo ofongola biso te mpona nini yo ondimaka bato ebele babengi nga balobi John de la presse ntango ozosala émission vraiment kozangisa motuna wana te. Ah bon? Ozoloba nini?
yango nazo répéter mingi parce que na comprendre que nande ba bayebisi ngai nande tozoswana na mona kezo kende juste ouais ozala bongo nazala bongo ngana ndima étoile filante nde na émission leti ko na Luanda étoile filante ozala nani na génération na bino na génération na bana basi na yebi bango te hein miseni na mosala na Luanda à part ngai tangi na miseni nzebe neti na neti nani pena oso yo bingise na plateau afandi ya pena obine panza panzi pena o sentir neti nani te yo yebisanga kasi koma na yebi te nga na yebi te toza awa cuisse de poulet danseuse akoma leader akoma leader tobotamaka Héritier Watanabe lelo aza leader auta pa wera son tokobwaki leader na ye mais ye bakomaka bamiziki na ye ayebaka bon so aza leader tutu benga na yebi na ngai te nakolobela ye te so toki toloba mpona Héritier Watanabe kozala leader babotamaka ngo omoni leader so oza leader soki eza époque na yo azokamba bana aza leader mais wana aokamba bana na ye ye kouta pa tata mwasi bango mpe bauta pa wera nga nauta pa tata mwasi nanga azalaki na orchestre te tata mwasi nanga bandidiférence esalaka ke ye azalaki na orchestre te bango bauti pa balider bazalaki na en ce moment là na bando asala carrière te pendant que naosala carrière na nga je suis leader je suis leader mpe ya pambapamba te ya nzala mpe te mpo soko oye mpe koye soko oye mpe tokoya te nde tu pousses le poulet tous les poulets papo mpe ya travail toloba no papo ya travail na ye nde omonelaka ye travail na lona mpe batravail ezala ngana namona nde te omoni sikoyo yango bazoyebi soki nandimaka bato te oyebi ye nabeto lisolo nabeto lisolo banda na ya Luanda nasali na Luanda plus de 10 ans omoni banda na banda carrière nanga na travaillé na studio fille de chorale fille à chorale na studio pendant 10 ans pendant tous ces 10 ans na travaillé na studio fille à chorale yango mpe moto epesanga maîtrise epesanga cadence ya kovanda bien na musique oyo nasala epuis pendant tous ces 10 ans nayembela combien de personnes nasala combien de chœurs balider na Luanda toloba na Luanda balider combien nakutana na bango balider combien oyo totravaille na bango na bao bamelanga mbongo napesi bino kaka merci bamela mbongo na bao bamela wana toleki parenthèse bamela mbongo siko oyebi nini te na nga naza awa na bao bamelanga bambongo bakere nasala ke non basala non mixage eleka mpe na mwa maboko na bango eleka nango bon te moi je dis ceci na oloba boye na travaille na bango te mais nga nazalaki standard nazalaki fille de cœur nazalaki mwana moko oyo azalaka dendo sa plateau nazalaki na studio j'étais une professionnelle na kati ya studio d'enregistrement oconditionne bamelo soki oye professionnel bamelaka ye mbongo oui parce que tu as confiance osali 10 chants moto apesi yo mbongo ya 5 chants ayebi soki non parce que alider anzala te alider anzala ayebi soki non naata na mbongo taleli leli mais tellement yo kolinga mosala no oyebi ke no mosala opo epesanga marché nazwi mbongo ya 5 chants ntango yo basaleli yo basisi komixe album no opréfére okimanga na mbongo ya 5 chants wana yo kasi neti ndenge okiminga bongo yo omisaleli malamu te elongolanga mpe kiprofessionnel te parce que nga nazalaki ata oyo na nzembo na oyo ya langue nini ata ya kichokwe naloba nzembo nayemba nayebi yango te tu me donnes seulement les papiers natangi nayoki rythme o te nalingi kero na ngai ezala boye na osalelo mosala no kitoko pendant que je faisais ce travail na minoko ya bato ezalaka ke fille ayembaka lokola yo na Luanda aza te yango moninga ntina avai na kiti oyo nayebi ke nde toza boye na Luanda moto aleki ndenga na oyemba natangela neti nani te bon baprêtre oyo baolanda biso na osenga po bato baza pena oyo batiaka pena oyo pena bapesaka makambo na bamakambo po obomisa sikoyo bato mosusu po sikoyo neti nga sikoyo bonali na lance défi baprêtre oyo baolanda biso nasengi na kamera nanga yango natala we baprêtre oyo baolanda biso nasengi na bino bosalela biso po moto mosu aloba onga na butu mongongo nange ebebaka onga na butu voi
bosala biso pena activité moko ya moi bozweli biso espace botieli biso bainstrument botie mpenza activité wana ezala na moi bobengisi tous les filles oyo bayembaka ana lwana nga mpo nga na ozala so batiango nga na ozala bango contre nga te biso yo moko contre yo moko yo moko contre yo moko siko parla nde toyeba nani aza nani atravailla nani asuka wapi mpo ya motu so abetika 2 champs na live so abetika 2 champs na live 3e champ akoka te awa ekauti bon bosi Canal Ndinamao azolanda biso tindila ye mwa message po aza mpe capable ya koorganize lo mwa ya bongo nini yango ozopromettre ye ntango aorganize lo mwa ya bongo est ce que vraiment ke sera bimisi bamoyen na ye ozopromettre ye ke makambo abi eza bos bimisa bamoyen bosi Canal Ndinamao nga na porte garant bimisa bamoyen tia pole mpo nayebi ke bakima na bango ekoma concert na nga ozomona so place okozwisa bakokima na bango naobi teke bakimaka seki bakokima c'est-à-dire déjà bamonaki na place ye azali biso tokopusana nakenda baproduction ebele ezalaki faleki ngani ayemba amoni monene ya production akimi na ye etikali 2 jours soliste ya obenganga Stéphanie, pardon, on tient de répertoire, africain, la parole au salon à ma bête. Quand on a répertoire dans 2 jours, il y a des abos donc qui barrent pour Cécilie, petit mon anité, dans des abos, quand on a répertoire, il y a pas mon andoulé. Sur la professionnalité, bon, l'élection on a rep, bah yo quoi. Na bête mandoule la bonne, pas les belles. Ya omoni siko ke mutaleki ngazaki siko yebisa biso tolonga na page wana yebisa biso ndenge ezala ba production na bino ana luana ba production na bino ezala ndenge ngana evolua bon ba production na biso ezala sur calendrier neti ndenge eza bo déjà d'ici décembre toza na besoin ya pole makasi babosi baolanda biso déjà tolancer message d'ici décembre toza na besoin ya pole parce que tobanda ba live tobanda ba acoustique tobanda ba live mais là naza na ba cover o déjà na salaki et puis eza déjà produit ezoleka déjà na compte na nga na YouTube Stéphane Africana ezoleka déjà kuna soki ba cher abonné bake kuna ba kutango et puis naza na studio na préparer maxi single d'ici là yobima tozonga mpe kaka po toyosala pele peno tosisi mosala maxi single ebimi comme projet toza nango yango wana donc naza mpenza na besoin na produire balive ebele me na posa ya appoi et puis naza beaucoup plus mpenza na posa ya bamateriel ya mosala nayebi awa na GNZ TV nayebi kenga donc boresiste te boya bosoutenir nga po ke nazala pena bien étalé quoi nana déjà na répéter partout non ngana ke répéter na mimpe instrument na pied installer on va répéter na donc bato bazela maxi single to sala mais pendant que bazela ngo ba consommer biloko eza na chaîne wana ezalaki demande na yo osalela biso susu chanson obetela biso ata mwa kapele moko wana sikoyo po biloko nanga dana obena obeta te po baoyiba katai na te onopeta te po baoyiba basala banzembo te sosali nzembo na yo fozala mayele soza mayele te ekei basala banzembo oyanga nasala susu morsoka moko te bos nakosalele posala moto bagénération po okobeta mo eloko moko mona ezongisi yo okoka biloko ezaka te nazongi poko nakoke classe yazalaka mingi na France azala mingi na France c'est-à-dire so obeti bamai moko ya likolo kuna okosala mpe mwa bien bamai ya likolo kuna te eza professionnel na professionnel me nalobi ke bamai wana ya likolo wana te travaille yango te oza professionnel yo mo oyebisi biso ke oza professionnel nakosengo ata nzeli mo ya reana nayebi ke atake professionnel obimisa yango te yo fo ngai banzembo neti ya bariana banani omoni musicien yo kana biso lobo musicien atravaille ya motu beaucoup plus oyo ye aretrouvaki
yé soit oyo yé à se pencher à mi trop. Les tuyaux se pencher à mi na Cindy Lecker. Non. Au moins si suffisait qu'on s'aime, si suffisait d'aimer, s'il faut changer le monde un peu, donné. Si suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un monde. Ça c'est bon mot à Cindy Lecker. Oh, Cindy Lecker. Nathalie Leozo Yemba Moni Navana Cindy Lecker Pasi kaka Ozoboye mais toza wana te yebisa ba chers abonnés tout le monde qui peut limwa kezaka par rapport ya mwana kazi to comment eza par rapport ya mwana kazi kutu ndenge za to sala toni atame na mandile parce que nazana fresh et demain to linga musala trop tobi ke no photo zala ti tanto le coller na biso ya na ote ko bota répondre ngaki par rapport ya ko bota nzamba sala ina grâce na bota e bien merci na ba prière na bino bosala ko na ngai ba abonné na bota kimi en tout cas la za pe na répondre na ndako na za na répondre médical mais na za pe na musala na ndenka ya ba technique tozongi pena tozongi mama tozongi bobenga biso bopesa biso ba marché bopesa biso ba koko na bino bolingi yango tosala ntuka donc naza mpenza disponible. Ok. Alors mpona bacontact bandeko mpo tozokei toshike mpona bandeko bazolanda biso mwa contact balingi bazwa ye nini bakoki kose contact toza na 948 87 16 23 et puis tu vas dans 924 33 79 91. On les a ba contact aussi au Bengi et pour rater Skoni nango après avoir kozala na mwa repo na kobota. Est-ce que bana ko prévoir makambo komela ba chers abonnés? Oui, après avoir kozala na repo ya obota, ezaki ko lancer message par rapport à musala to sala na studio. Surtout que tu as dit musala ici là ezwa biso mwa tamula ye sala bien te na yango esala eke na sala ba cover po na biso na sala ba cover ba image ça déjà une chaîne biso leka après j'espère que bientôt déjà ba ofango ba la ngamo pe na ba chaîne ba okutango ba image ça déjà na sala cover na sala pe ba image biloko eza déjà bakokonsome avant na bimisa maxi single pour que so mosala esi na studio toya soko tolobake non voilà na studio mosala ezokende malamu boza na mibande to bozokende ya na tobandaki deke na ntango na boti mosala ebanda déjà avant na bota ntango na boti tozocontinue d'ici là mosala esila déjà tolance. Ok, alors tozoke na fin ya émission na biso. Merci pour na ba chers abonnés au bozaki wa na katikati ya bandako pour na kolanda biso na katikati na chaîne oyo JNZ News Première. Alors
tozokende vraiment tokende koshite nayebi te so oza na mwa quelque bato okoki kosalie na katikati ya bandako parce que balobi ke télévision eza radio te tokoki vraiment koshite mwa quelque bato okoki kopesa mbote na katikati ya bandako. Oui, télévision ndeka balobi eza radio te, na profite bien mpona kopesa mbote na mon papa Junior Matolo na Paris. Napesi mbote, napesi molongani na yo maman Julia. Wana mpona nga c'est une sœur, en tout cas c'est une sœur mpona nga maman Julia. Napesi mbote epa parrain na nga, parrain na biso ya mariage. Napesi mbote epa docteur Junior Loawa, mwasi na ye maman Nana. Oui, napesi mbote na sima caméra toza na ingénieur Michael. Napesi mbote le ingénieur de Ngoma. Napesi mbote na mobali na nga, na famille na nga nyonso et puis napesi mbote na bana na nga nyonso baleki na nga basuki na nga baleki na nga baba fan na nga donc Landilia Vivia Linda Ise baleki na nga na linga bango trop napesi bango mbote en tout cas et puis na bafan na nga tout napesi bino mbote donc soki na boyi na nga 90 jours ya vanda na pale na ye c'est parce que na linga bino trop donc poza la zala na nga mamba mizali. Ok, merci na ba chers abonnés. Nyonso obolandaki biso na katikati na émission nazochite mais na kotika esika ote sans premièrement na saluer le boss de moi-même ingénieur de moi-même Michael Mayola na bosani pété ko saluer Rosa RDC pourquoi pas les boss balobi Kanarungi na ma pour nini te bienvenue Makika pilote de moi-même oui ratarate maman Cecilia Batista pourquoi pas Cecilia Batista. Pourquoi pas pour saluer, pardon? Les anniversaires ya maman Rosa RDC. Oui, lelo kalamingité. Kalamingité to vous avez anniversaire on a pour na sepelisa bino ba chers abonnés parce que balobi awande actualité za tina suka. Alors ngana bino to kutani na ba prochaine rendez-vous. Ciao.